Capage TV. Capage TV. Pungu akoma kobe bolumbu soki apumbwe. Mwasi alipeka sola nzala kobe lengira mobali ya kwitiye. Libula wese banga kabolumbu ya motote. De 48 enfants faut batanga. Balia kana badon. Ndenge yaya yebwe. Atire so boke kuno mona balamba ram mobimba Thompson. Donc so bogolia Thompson bogolia ram mobimba. So ram mokolomoko. Pour na 75 enfants. So ki bokolia soso, il faut bosomba soso o ekoti 12. Bogolamba carton mobimba. So ki bogolamba quiz bolambi carton moko na ndambo. Mi panzi nde tolamba carton moko po ekokoka. Et c'est pelisinga makasi et pesinga esengo makasi komona leba yeko yebisanga kezaye esalinga esengo vraiment bako akoba na musalo azosala abosa na ka ba orphelin te abosa na ka ba veuve te lipamboli nende yangwana comme geste symbolique na ngai ya biloko na bomeli bino yango yo pila pesa Nzamba pambola tantini na gesto à sala sungi biso ba orphelin nzamba vraiment zong c'est belé sika biloko euti po ya lobi aza père ya ba orphelin lokola yo kaka lo sambo na biso ba na ba orphelin a pambola tantini na nyonso a sali po na biso a pambola est vraiment joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire, Motama et l'amour. Bienvenue dans Capage Télévision, tendresse pas pour votre présentatrice. Voilà le lotoyer qui accompagne Linda, autrement dit Brifi, une orphelinat qui côté la orphelin, avec au pesa bango aide naie parce que de temps en temps il faut qu'on soutenir orphelin, bateau bazangi bazanga ba parents. Voilà to landa ndengo koleka. Você tem telefone? Você tem telefone? Bonjour les enfants. Joyeux
merci, merci, merci. Asepeli ma place comme on a commenté. Merci beaucoup. Comment on a gagné? Yazo yo kate? Opesa ngai lo sako e. Mwana moke abetaka monde ba mikolo be babinaka e. Nasepeli, merci beaucoup. Você é algum? Merci, Nzamba Longoli, Bayana, ils sont aussi comme Simon et Siko. Et puis Nzamba Pambo, la main comme ça. Thank you.
ya libota na bango famille na bango na tiki pe kosonga na bango na sala loboko na yo o protéger bango na kombo na simasi ya to bote moto bi merci Seigneur Jésus. Merci Amen. Hein? Amen. 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 Je vais te lier sur ma bouche. Voilà. Maman, on dit tout au bon de là, tout le monde va dans la bonne de lit. Zamba za lukumu, la bonne de kitoko. La kisi pendaki à part la kisi pendaki battre la kabango malamu. Vous pouvez savoir comment encadrement dans l'aspect du domaine union, y compris l'aspect de l'Ubanazan. Alors, tout ce qui n'a pas été télémi. Alléluia, Amen. Alléluia, ngana changa mikona ngai ngana cha ngande naza responsable ngande kolo orphelinat bana oyo tribunal pour enfants te pesaka biso na social donc bazokende kobwaka bango na baeglise mama kendaki eglise azune mwana sundoleka na ba akimi na ye mama kendaki wenze azui mwana tiki likolo ya mesa akimi na ye ndo moni so tangu mama oyo akovanda va o me mutu atikela nga mwana azoya tende nini ye paza mayela kobokola mwana wana ta azui aketike na commune na social bourgmestre asali mukanda baye kotika ye na orphelinat oyo bango bakolinga baponi orphelinat baketika ye ka ndenge wana nde tovanda na bango tokoyeba ndeni papa bango bazobota bazokende obwaka po bana ebele yo ozomona na Kinshasa oyo ata omona bafazer wana bamisu baza bandoki te papa vraiment wana pena nazoyebisa yo baza bandoki te mosusu marâtre alingi lokola ya koti libala alingi bana wana te il faut kosa makambo epa ya mobali mpe omona lokola alingi mwasi na ye asundoli bana na ye na nzela abwaki net naza na bana mibale bango oyo David na Nish papa mutu abwaka bango papa na bango moko oui akenda na bango tina bilamba akosi bango mingi porta koko na bino yango oyo bozela nga wana nga na ke somba cigarette bakoloba papa banda kenda somba cigarette atiki bana na ti 19h batabala ba bamoni sis pe babi o me bana o baza pe ya veni o te batambusi bango balekite tolekisa même bano na molia tolekisa bango bazo mutu ozo bango azate donc ba social ezui bango esali mukanda e opesa biso bango tovani na bango navani na bango bazala mo mike bakoli na bango baumele wa baumele bango bazokola na bango papa difficulté za makasi osakana te neti ndako tovani tozofutela $600 mai tozofuta courant tozofuta kolia na bango pasi na minute nde naza fo 48 batanga 44 na 6e primaire ya moko azana 4e biochimie mususu azana na 3e melek musu na 2e mibale na première c'est onyoso batikali primaire de 48 enfants fo batanga balia kaka na badon ndenge ya yebwe ateke so boke kuna omona balamba ram mobimba Thompson donc so bokolia Thompson bokolia ram mobimba soko bo ram mokolo moko pona za na 75 enfants soki bokolia soso il faut bosomba soso o ekoti 12 bokolamba carton mobimba soki bokolamba cuisse bolambi carton moko na ndambo mipanzi nde tolamba carton moko po ekokoka mokola pondu bosomba pe pondu lemso ya 15000 akena na sana suka na sombi pondu kuna matembele ya 15000 mades tolamba ka 17 ebundeli soki loso toliaka 32 ebundeli par jour donc moni atomoni ba santé na baona linga bazana koyoka pasi wana te ya motuya na memela bango nzambe amen nga naza mama ya frère Blaise Maka na bokoliye lelo aza pasteur aza moyembi
lelo babengaka ye mpe ndoki babengaka ye ndenge bato balingaka mais ezalaka pasi orphelin ya pamba mwana na ngai. Ah bon? Oui, mama oyo abokoli abandaki koleka na bemiso tokoli eza ngai. Esepelisi nga makasi epesi nga esengo makasi komona leba ye koyebisa nga ke eza ye esali nga esengo vraiment akoba na mosala oyo azosala abosanaka baorphelin te abosanaka baveuve te lipamboli ne nde yango wana akoki kokende kopesa na ye mbongo par-ci par-là mais oyo nga nayebisi ye lelo abosana yango te eza secret monene oyo nzambe atombola ba Alice Ali wana lelo ser Alice Ali azomona na orphelina oyo. Ah bon? Grâce ya orphelina oyo Alice azwaka baorphelin akelala na ye na ndako na ye mundele okita na se bano balali likolo ya mbeto ami mama nazwi bango ka mpo na jour moko balala lokola nayebi mwana oyo ye moto apesa ndako ebandeli ya orphelina oyo ye moto apesa mbongo ya garanti ser Alice lelo nzambe apambole mokili elobaka na poto balobaka Alice obota te ye wana nsima mwana kitoko mpo na orphelina oyo nzambe apambola ye place azali mwana nga mobali ide oyo zwi ya kosunga baleki na yo kende liboso nayebi ko oza nango me nga nalingi nzambe apesa ngo odela ya bapense na yo nzambe amultiplier abakisa ebele esika nyonso yo kobeta baporte nzambe afongola oyo amonaka fumi na se na mai amona osali eza ebele esalinga esengo makasi nazaka nga na biso libondeli na biso toyekoyebisaka nzambe apambola ye azongisa ebele ndenge oyo lobi na prier eza mbala liboso pete ya suka te akontinue koya kotala baleki na ye bao mpe bakosepela balanda ide na ye la porte est ouverte toza kozela bango nga mpe naluka yo makasi mpo nasala émission na yo nzambe ayebaki mokolo yango mpe jour yango ye moko ayebaki donc tosepeli makasi nzambe apambola mwana oyo azongisa ebele vraiment na groupe na ye mobimba akende liboso. En tout cas, je larme aux yeux. Tant qu'on a côté, on a moni bana, na tindaki petit frère nangai, Romila Louindula, yimtalandinga. Na le bien nae naza touché ako na comprendre te nazo la toucher à tout moment ata na lali nazo sentir kaka ke naza lesté. Ezo lobelanga il faut na aider orphelin. Bon, nzambe tanga lo ba pena bandenge na ye. Parce que biso bakabela biso pe na musala o tozali ko sala sur le plan que to se retrouver naza lokuta ba futa biso te voilà to bika kana ba relation oyo basunga biso moni tel tenda sungi yo moni ya Willy Musheno moni mo batebele ba Laurence Okoko basunga biso alors tant on a tout ami tozana ba quand même na bato o to solo rapena bango na yebisi moko ya bato na partager ne mingi oyo nazo bimisa single na ngai déjà kutu bato mususu bazana na batenga batereki ni sasa nzembo mona embeli Laurence Okoko na bipo anité lokwa nzamba to touchenga na sala geste avant na bimisango alors producteur nango ezali Lex Lumina donc maison de men eza na Canada donc maison de men Lex Lumina nde aza mina ngai mutu na ngai nde ameka ko sunga ngai na réaliser ngo na mo ba studio voilà tout consort ne na tucha na sola kinaye alobi na otika hôtel la likanisi ya malamu oyo yo zipo osunga ba orphelin alobi na ngalobi ngano tokokozwa tolie mais na milimo ya batu mususu bana mususu bazanga talipa kolia ata mai ya komela donc soki tokodi ko aider malamu to aider ko to batande ngwana bana ndengwana ngana bi je suis convaincu na olobi nanga nde asunga ki ngai bango na Marie Matunga azande ko na ye do bazana kana zo landa ngai Lex Lumina Maxi na lobi yango na misu ya bana na misu ya ba journaliste mnene bazali na Stinta Kapashi as site na ye na journaliste na ye ba cameraman bazali awa papa Izali et puis na ndeko na ngai exemple TV donc il pas atika ngai donc merci na pesi bino merci ndenge bo assister soki to la kisango na télévision zate poto dans la quand même inventaire ya o da mukie ya mukie pena auto pesi peut-être que tu ko motiver mutu moko o azotala alobi ngapi pa na nini te na ko sunga bandeko o pe bana oyo alors on a si besoin mona misu na nga na leli mingi parce que ça linga parce que mona ke naza parents eza mingi te mama mais nzambe apambola parce que zoki likanisa ko sangisa bana bandeko bazotala biso eza ngai naza na ONG te
on a salé ça ONG te que na salé ONG ne na zo ba non na sali yango pona tutami yo pendeko ozwi likaniso mono ko diko soutenir vision on azanango tala mama lobi bana msuba sana bezo ba kota classe batanga pe lokola yo tanga lobi bazala pe bato soko soutenir likaniso wane ko zala malamu mingi to meka ko sunga bana oyo mais elongo na nzambe nde to sama makambo nyonso merci ndebo ya mbibiso merci na bana nyonso donc je manque même les mots et puis na pesi merci na président ngamba le sombo apesa nga conseil à tout moment que soko zui kabola kana ba obazangi et puis na pesi merci na ba collègue na ngai fila bongana disciplinaire ya troupe la mama et puis Trinis Bisco Akei et puis ya Debayor et puis donc ainsi que ba site nyoso na bato ba hôtel image donc on a vraiment convaincu et reconnaissant donc on a continué à couper ça maintenant merci na oya soutenir biso makasi Lex Lumina maison de domaine na kata Canada Lex Lumina na ndeko na ye Marie Matunga ba soutenir biso et puis merci na Philo Lumingo Aigle Jaune na kata Belgique et puis na Christelle Kabou maman na Obed et puis na Mami Chaba na Bruxelles wana donc bango ba soutenir na za reconnaissant vraiment ya kozo ba aide na bango ba conseil na bango pour na to sala likanis oyo et motiver ngai nazala convaincu ya kosunga bana oyo à tout moment soki na zimoke na bosa na bango te nazana kondima nzambe oyo apesaka nzambe oyo apambolaka ezana bate belé bazoki no simba kisi menga na bilo lengene ya koyiba lipamboli na koyede bana oyo soki na zwi ya moke na kokabola ngona bango ngambo no kokate mais bandeko bazolanda ba ko soutenir vision merci maman. Merci maman, merci baleki na ngai. Nayebi ke eloka mukende ekota na lisu. Wana ngana lobaka mingi na losako. Bopesa nga losako. Eloko ya muke yango nde ekota na lisu. Na eli bino ya mingi te mais oyo nzambe a touché motema na ngai na pambola bino, a touché motema ya ba Akimi Salumu, a touché motema ya Lex Lumina maison de men na Canada. A touché mon thème, il y a Marie Matunga, il y a Tel Tendai, il y a Willy Moucheni, Kodamboka. Comme geste symbolique, Nangai, il y a Biloko, il y a Bomelibino, il y a Ngoyo. Na bilo on a memi nazana tozana ba carton spaghetti ezali wana tozana ba sac ya loso ezali wana tozana fufu ezali wana na yebi ke ba courant pe déranger makala pe ezali wana ba carton ya biscuit ko kozala pe lemsa anniversaire ya mwana moko ezali awa ezali wana ba paquet ya ba jus ezali wana na memi ba savon pe ko permettre bango ba sokola bilamba na memi ba savon ko permettre bango pe ba sokola et puis ba papier hygiénique ezali wana na yebi te ba bidon huile ezali et puis tozali pe na ba suka les ali wana au moins kena bosa na biloko mususu mais za moi biloko ebele ezali wana o nzambe a pambola ki a sepela ki to mela baleki na ngai bazanga ta ya mukete pona lelo lem sur lobi mutu musu ba kosonga bango. Merci. Yaya, yo koloba liloba nini koloba na tati Linda ndayo tala bino lelo. nakoloba kaka nzamba pambola tantini na gesto asala sungi biso ba orphelin nzamba vraiment zong sebele sika biloko euti po ya lobi aza père ya ba orphelin lokola yo kaka losambo na biso ba na ba orphelin apambola tantini na nyonso asali po na biso apambola e vraiment ngande na zabo na zape orphelin de père et de mère na bi ba parents na ngai te lokola tantini na sungi biso vraiment nzamba zong sa ebele nakoloba na mutu nyonso azolanda biso ya motema ma akoki kosunga asunga biso na ndaku to futa ndaku asunga biso na kotanga na minerval na ba uniforme na ba saki na ba kae nzamba ba orphelin aotika bino ta kopambola bino bo continuer kana kosunga biso nzamba ozong sebele merci vraiment merci. OK, merci beaucoup. Na sala sengo mingi ya omona bino a bonne santé po nzamba lola ndazo batela na lingaki na motiver bino bana na ngai baleki na ngai bo désespéré te na vie po oya pambolaka oya komisaka moto ezaka nzambe alors lobi na yo nzambe mutayebi bokangama na nzambe ezana mutu moko te
ezana eloko moko te oyo kobatela yo koleka nzambe oyo asala likolo na se soki olingi olala kobosanaka kobondela te mpe kosenga nzambe wana merci te tosa makambo nyonso oyo mama baza koencadre bino bazoyebisa bino bozala mpe reconnaissant na vie ntango nzambe akopambola bino ekomona makambo nyonso ekende malamu d'accord en tout cas na kolemba bino te na tout moment nzambe soki apambolinga nakobanda kokanisa bino bosambelaka nzambe apambola mpe biso afula mosala na biso ekende liboso succès eya po soki succès eye ezali epesaka opportunité ntango opportunité eyaka esalaka mutu aganye ntango ngai na koganye ngai na kobosana moko na zomi ya nzambe te mpe kokanisa bino te na action de grâce donc merci beaucoup ngai moko mpe nazali awa nazali orphelin de père et de mère donc nayebi pasi nini bozalaka nango mais bozalaka na souci te ça va napesi bino mbote oyo mama Mbali Osombo atindelaki bino boyabi mbote wana napesi bino susu mbote oyo Laurent Sokoko lelo eza anniversaire na ye atindeli bino boyabi mbote Laurent Sokoko napesi bino susu mbote oyo ya Alex Lumina Maison de Men na Canada atindeli bino boyambi yango napesi bino susu mbote ya Marie Matunga na Canada boyambi yango napesi bino mbote ya Akimi Salumu boyambi yango napesi bino susu mbote ya Ted Tendai Maboko Banki boyambi yango napesi bino susu mbote ya Willy Musheni Koda Mboka boyambi yango soki bosepeli na bambote nyonso wana merci beaucoup merci beaucoup nakoyoka te lipungu pungu akoma kobe bolumbu soki apumbwe mwasi alipeka solo azala kobe elengi ya mobali ya kwiti ye libula wese ebangaka bolumbu ya moto te Lex Lumina na Canada aloba moto ya bolumbu ataka maboko na posi te Laurent Sokoko le pétrolier bakisi bokongo akoma mayele bana ne bakotanga te makotangisa banankasi ye ayaye mondinga malamu obenzambe Voilà, Bolandi, Bomoni, bah, émotion na bilongi parce que les émotions se lient très souvent na bilongi. Bomoni niveau à tristesse, tozaki nango parce que ça fait du mal et au monde bana mike cause à la orphelinat tant que banda comme sous to boire arabiloko, la banda comme sous to baby sarabiloko. Donc je suis même avec Brifi. Bonjour Linda. Ouais, bonjour madame. Non, mon enfant est longi, ça va. Ouais, Dieu fait grâce, ça fait mal, c'est toujours moni. Et ça la parce que mon abana miken nengwana. Je m'attendais pas qu'il y ait un alem sous. C'est vrai, na équipe on a ça la aide mais na moni mona musa zo monate naza parents. Mais ça fait mal. Mais nzambe kande malam. Binda yebi. De où t'es là que wapi? Oui, donc nzambe atushaka mutu na ndenge na ye tango nzambe sala rappel et pas mutu. Moni ko kaba biso ba kabela biso. Okovanda boye Alex Lumina Bogarti na poche, monsieur Coca-Cola na Canada, Gotindolo quelque chose, Marie Matunga na kata Canada de Alex Lumina oyo ba soutenir nga pour la vision oyo ba Kimi Salumu batika rabiso ta kovanda pa kabeli yo tel tenda kabeli Laurent Sokoko kabeli Willy Musheni ba Claude Shep ba grand frère nanga. Donc c'est-à-dire tant ba kabela rabiso to pensa rapper na bande ko mususu le musu azue loka ko lete pendant que je loka olia. Alors et tout chaque ngai na lobby nzamba zo lobela ngai azo motiver nga kana sala geste mo pour na orphelin parce que nga mona za orphelin de père ou de mère. Alors na zaki touché na tindi petit frère na ngai Romila Luindula na synthétique qui yaku petit na ngai na bisi bango na za convaincu faut na aider orphelin ba kena ko visiter. Alors ils a place belé ndia mona ki bena bana bazala ki bino photo me ko sunga bango ezapi mbala suka te na makoki oyo nzamba ko pesa biso na bato bakozala toucher ngeza ONGT ezaka ke à travers musala to sala kana muke auto zwaka pe na bato bapesa biso nazaki toucher penga pena meka pe ko aider bana wana. Alors soko mono za toucher na Canada
okoki pe kobenga Lex Lumina maison de demain ezawana bato baza en Angleterre kuna numéro na ngai ezali 0 plus 243 90 47 64 323 plus 243 90 47 64 323. Alors on a préféré qu'il y ait des bana parce que voilà. Mais ndenge olekisi on a télé pourquoi préférer qu'ils en 4 minutes au ligne mokil momemona les orgueil parce que batum sou ba traiter orgueil et loko moko na koyebisa yo bino artiste ba chroniqueuse bozalaka na plus d'actualité tant un artiste azolinga ça le loko moko bo il a des formats na boyebi des jeux dévancés bon ceux qui peut bino boye na ko boya bozwa image té et ko ki ko motiver batu o bazotala biso bazaki lemso na likanisa ko sala te bakoki pe ko aider bana oyo et puis na site oyo ya Cynthia Kapashi et tala maka tellement makasi et zalaki malamu mingi message elekana voilà donc en tout cas naza bena ezali loko moko to bando continuer ko sala ngonzambe soka ezambala sukate mbala sukate nazo sala pena appel na batu ba soutenir ngai ba soutenir ekozala malamu mingi merci na Aigle Jaune Philo Lumingo merci na ba soutien na moralement tout consort et puis Christelle Kambu maman na Obed na Bruxelles yep a soutenir ki biso na mo ba conseil na ye et puis mami Chaba donc merci na Bruxelles bambo tebele même mutu o ya soutenir vision où je pose à la réaliser, c'est Lex Lumina maison de Maine na Canada na nekonaye Marie Matunga. Donc nazo pesa bango merci mingi maison de Maine Lex Lumina zali producteur yanzi monanga oyo na bimiseli Laurent Sokoko. On a fait Sokoko surprise parce que Sokoko est bagité. D'ailleurs, quand tu as le anniversaire, les Lopez anniversaire à Laurent. Les anniversaires à toi, Laurent. Merci beaucoup, merci dans le bon si mon hôtel quoi, voilà. Ok, voilà, Tati Linda, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier parce que nous avons qui on a toleli et longué. Nous tout le monde aura sentiment té. Ça n'a pas si bas cher de pour nous ama pambola parce que babilo beaucoup épais ça va pas mon maraka. Pambama soit béni ngana pambolier pour na moni loka auto sala pour na monde ngazaki touché. Bon pour un peu te détendre l'atmosphère na pe solo ça. On a payé combien? On a stressé. Bébé, mon corps. Mi balé gaga. Mi balé. Moi on a 5 ans mon corps. Tiens l'itavisie. OK parce que Tokita la vie, ainsi va la vie. Tatilinda losako. Moninga mara monzambe na nzinzié. Pour ceux qui ont poli nzinza koya, ceux qui ont beli nzinza koya, mais ceux qui ont beti mu pepa kanda nzinza kokima. On est tukali place nzambe. OK. Tatilinda losako. Mobali ya maboko makasi bazolaka yo bembanda e. Isongolo. Esanga zosa kwa suka. Bandeko bozana poto bozana Nigeria bozana Gabon bozana Lagos bozana Angola bolia kana bato cerkeza ka kilo. Somme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Motama et l'amour, Motama et l'amour, Motama et l'amour, Sokoko. Motama et l'amour. Sokoko le pétrolier. Rosa Konamino. Laura Sokoko aloba. Moi si alipeka solo. Azala kobele gila bobali ya kwitié. Isongolo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Laura Sokoko. Happy birthday. Hello, 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 hello. Joyeux anniversaire à Laura Sokoko.
Notre planète joyau bleu, notre terre à tous, voyez-vous cette couleur bleue? Eh bien, elle lui vient à grande partie à cause de l'abondance d'où qu'on y retrouve. Avec tous ces grands océans, ces rivières, ces lacs et ces ruisseaux. Laissez-moi vous présenter la compagnie qui a compris l'importance de retrouver la source, l'origine de la bonhomme. J'aimerais vous faire connaître aujourd'hui l'eau Kangen de la compagnie Enojek. C'est une eau ionisée et très alcaline. Bonjour, je m'appelle Lisiane Relat, j'ai 65 ans, survivante du cancer du sein. Pour l'eau, j'allais la chercher et je buvais l'eau régulièrement tous les jours à raison de 2,5 litres par jour. Et la 3e semaine, je dis ça y est, j'achète une machine. Alors je vais voir ce qu'il y a de disponible sur le marché et je vais me procurer une machine. J'ai donc acheté la machine et depuis maintenant bientôt 4 ans, je prends l'eau que je prends la machine qui me fait mon eau alcalinisée. Le docteur Hiromi Shinya est connu dans le monde entier comme le véritable pionnier de la chirurgie colonoscopique. Il a réalisé plus de 370 000 procédures. Il a traité des rois, des reines, des présidents et des premiers ministres. Les facteurs le plus important est l'eau. Boire l'eau Kangen alcaline et ionisée. Le potentiel de réduction d'oxydation de l'eau Kangen est extraordinaire. Il représente environ 30 fois celui du thé vert. J'ai découvert que le fait de boire l'eau Kangen apporte des bienfaits parce qu'elle désaltère. La compagnie Enojek était fondée. Elles ont introduit une machine qui pouvait reproduire les mêmes qualités bénéfiques de ces sources d'eau. Capage TV. Capage TV.